Même 1000 maisons et Kokotongo Manangwa, mais au Talabo Namaboko, tous en a financement mon côté, toujours le Kandé, ce qui moyens à livre, ma bateau va soutenir Bissoko, tout match. Baliaga Leloka Nambala Moko et Sili. Quantité où ils ont prévu pour les locaux. Bétonnier sur bazar. Ils ont prévu pour les lots, pour les bétonniers sur bazar. Donc, ce balai Tongo. Ministère pardon, il y a agriculture. Na komi kuna ba taxing ba bi bambongo, il faut boyer, il faut bonga bime. Donc ça na bande ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Bonjour, bonsoir, très chers internautes, mesdames et messieurs. En tout cas, un grand merci surtout Ming Naba Internet, Nabisu, et puis Naba Boni, Nabisu, Narabisu vraiment sur ligne et donc partout dans le monde entier. Donc, ça, c'est la chaîne YouTube, chaîne de référence et Yabisu Podcast TV. En tout cas, un grand merci à vous. Et Naba Confesse, Bozo Pesabisu, et puis pour Naba commenter Nabino. Donc, toujours travailler pour Naba Force Nabino Kaka, Nengezala avec. Votre humble serviteur Watakin fait 4 lions de la presse congolaise et puis je remercie mon équipe technique donc si ma caméra naza toujours na ndeko je suis Lisonzambe Kabukaka Nengzalaka donc voilà et moi et tourner à mon tout ça qui a na Congo central et tout Lufu et Songololo qui konka donc lelo siko to kitina lui là mais to kotina moka mona kati babenga ngokinga kati donc entré nango ils sont comme na wenze ya lula aussi ba moto akinga kati ko to tina kati za mo musika ils ont vraiment distance pour ko tina kati mais là on a kamo na moni pe barrière avant les kawana na moni ba chikata to benga bongo garde républicaine là to yibite na kati za zamba ya basoda. Donc, spatial, je suis avec ma concert Shada Diavita parce que tout ça on a Congo central toujours tamola vraiment et kaka Nengizalaka Shada bonjour ma sœur. Oui, bonjour. OK, merci beaucoup. Donc tout ça ce qu'on a Kingakati et on me peut couper c'est là tout sur la Nengizalaka. Ah oui, salut à tous nos chers abonnés de l'Abso Podcast. C'est moi bien votre humble servante Shada Diavita. Autrement dit, moi si Nzambe, voilà, on a peut-être combien pinza ma belé à lui là, balobi ma belé à lui là sur Kingakati. Mboka Kingakati ndi babi makambo. Et on a pinza to te ko tambola, mboka belé to zala ki na lufu et on a pinza to kite ki na mboka belé vraiment et on a pinza siko e pesa melibiso. Balobi to zaka na phénomène il y a découverte to continuer toujours boyebela, Boyebela, chers abonnés à Bisso Podcast, nazong ici vraiment micro nangai na confort na biso. OK, merci beaucoup. Là c'était Shada Diavita, moi Sinzambe donc ma concert et Nimtozan à na Congo central et donc voilà ndeko je suis to bandis que découverte na biso to yeba kinga katawa banako ezala katote. Nazanga mote na sola pe na papa moko ya mabele ya Kingakati et kaka Nengezalaka et voilà mbote papa mbote bandeko nanga na sepela mingi bo tala biso la mboka Kingakati wa c'est la toute première fois bokoma wa Kingakati ezali mboka moko ya bakoko batika awa yango tofandaka awa yango bana baye kosala po bafongola mboka ke ezalaka ndenge na bandako ezate po mama tike lembo bana fale batonga yango bayaki kotonga mboka oyo. OK, merci to ke no malembe papa donc vous avez vraiment obotami awa na Kingakati awa bon ngana botami nde na Kishasa awa oya ko yama ojupe batan na sali déjà oyo 10 ans déjà 10 ans déjà c'est beaucoup awa na Kingakati sikoyo pona nini kombo ya Kingakati biso to yebi Kingakati zalaka moko na kin siko wapi ex-président de la République na biso Jikaka Jesu Kabila Kabange siko wapi aponda avant na kana ye ba pesa ko Kingakati en plus avant ko taper Kingakati wana ba barrière siko Kingakati awa pe na la lui là awa tout le monde peut barrière et ça samba ya ba soda to ndengeni te ezali zamba ba soda te bato basimo ka kombo Kingakati pour pas toute première fois mona ndaka boye batongi kitoko na kata zamba
ozomona bandako mpe ezali bandako ezali ngo bamoni ke basinema kingakati bana moto babika kingakati toki kingakati kuna tokomela maya pio makambo eza kuna yango masimo komo kingakati bon na barrière wana batia barrière ya bana mura po bato nyonso bakotaka boye il faut ba contrôler bango eza te ke zamba ezali zamba basoda te eza zamba ya biso moko mpenza ya bakoko batika awa. Ok, merci beaucoup parce que kingakati bakombo kala mingi te zamba oyo to mpe mboka oyo tozali awa ezalaka na kombo nini à l'époque? Kinshasa. Eza département ya Boko. Chef de village awa nani? Mabebe. Ok, merci beaucoup papa, tokoki kokita pe to mona pe bandako oyo ezaza awa. Ok, merci beaucoup en tout cas très cher internet et à chaîne YouTube et Yabiso Podcast TV en tout cas un grand merci à vous la confiance et bozo pe sabiso et boyka ndenge zalaka donc to continue vraiment kolonga route numéro 1 pour koma awa à peu près combien de kilomètres papa? 10 km banda makadam ti awa 10 km. 10 km eza mo mulai eza mo mulai siko pona to lekaki mayo na benga ngoni mayo luzumu yango ebimati na prison luzumu source na onde bandi awa donc mayo luzumu yango wana otomoni yango mayo obomoni mayo luzumu yango bapesa kombo ya kan luzumu kuna po source na eza awa ekineti na luzumu. Ok, merci beaucoup sikoyo ba awa place tozomona oyo ndeko je suis kozula awa zaka pena zamba dans makasi na bino mo bozo tumba yango pour ki botonga bandako nde tozomona boye na makasi biso ngo tozo tumba yango yango tozo tonga bandako awa nyuso bandako fe komawa bato bakota bandako po benga mboka pena fongwa monene ndo c'est bla bandako bato baya pour mboka fongwa. Ok, est-ce que bato pe ya mwa mosolo oyo tobenga bongo ba PDG et ba député est-ce que vous appelez na député mino to keno malembe pana biso nde toza na député te no bisa député te mais ndeka bana ba monde basala kotonga bandako mais bosa rola bosa ba carte d'électeur to sa rola dans ba carte d'électeur bosa kango wapi na Kinzambi za wapi na groupement awa ne bekolo ya boliki wana ya armée du Sali. Ok, merci beaucoup est-ce que pe na kinga katawa boza na hôpital moya munene awa ana ngaka toza na hôpital te biso no to dépendre kaka na hôpital ya Kinzambi bongo ba école to na école o école akuti bazo fongola siko te école primaire na likolo kuna o bana batutanga kuna l'état mutatonga école ngo te l'état te bana mtu atonga za gratuité donc mutuka abimisi ba mbongo na ye atonga école mbongo na ye atonga école pona ko soutenir population oyo ya bana bazali awa po bazoto ba mboka musika fale bakende kuna Kinzambi bazosukila kaka awa donc ye abimisi mbongo na ye atonga école pour que population oyo baza kotoyo bakindaka kuna te musika basukaka awa yango asali ndenge wana ofele eza gratuité kayo ofele uniforme ofele papa biso toyebi gratuité eza chef de l'état mutata yango mais comment mutu bon tobengaka individu quoi donc ti mbongo na ye atongi ba école na ye atongi ba centre d'apprentissage azopesa pe ba uniforme azopesa pe ba cahier gratos donc ofele wana ezali don asali ndenge mpo na mboka na ye po amatisa lokuma mboka na ye yango asali ndenge wana aza ni député aza eloko te azopostule na ye pe te azopostule na ye pe te asalaka na pope fort na ye wow en tout cas nzambe akopambola vraimen motu wana mais tokoki komona mpe motu yango azali mwana azali awa. Ok, merci beaucoup donc avant tomona motu wana tokokende sikoyo tozokende tokita mwa se wana tomona vraiment monene ya kingakati donc nakala ezalaki kombo Kinshasa donc tomona pena monene ya Kinshasa ekozala vraiment bien makasi bozomona bandako oyo batonga siko papa nde tozomona bandako boye batonga na matière nini bo batonga na banzete banzete bazwi sima baplace na libanda wana argile bakoti na kati ya banzete wana argile eza matière nini ezali mabele oyo ezalaka ya terre jaune terre jaune babetaka babrike wana merci sikoyo bawenzi to mpe baboutique koto vie sociale bozaka ndenge nini bo vie sociale nde biso nde tosombaka biloko na kati kwa tozala bacongélateur na biso awa totie na ndako tozolia proviser esili tosombi totie kaka kuna wana mpona bino parce que boza na mwa mosolo ebongo bandeko misusu bavivaka bandeko oyo nyonso bandeko na biso kaka donc eza libota ok donc toloba sikoyo zamba oyo
ba propriété ezane bino. Zambo ezali ya mutu te ya biso mo ba bakoko nde bango batikela biso. OK. Merci beaucoup de traverser Tokita. Donc toujours sous la kaka toujours na papa na biso et la cadre il y a découverte parce que la découverte il y a solo il y a ba simanda goûter. Donc ici c'est la chaîne de référence et il y a biso podcast TV donc ici c'est mieux. Toujours betama solo réalité. C'est la vie sociale toujours mona bana bazawana ba bébé bazawana et sikoyo neti ba ma boutique moya lo moya ba vite fait parce que koyabo na butu courant ezate bozaka na sécurité to bozana insécurité biso dans la sécurité nde biso mutu ko biso na kola o apporter éclairage awa nyonso et ça la ndenge na groupe to na panneau et ça na ba panneau bon loka oyo oyika ba lampe publique et ça ba panneau na ndako peut na courant ba panneau na ba batterie donc tu travailles nango. OK, merci beaucoup. Donc bozora likanisi ya kotia yango kuna et puis bon oyo ezani ndako tozomona oyo ezali école ya couture bazo fondanga mikolo wana école ya couture ya couture école ya couture na bokaska ya bino moko ya biso moko kaka eza gratuité pe na bokasi ya biso moko ba machine déjà ezali awa na sana dans 3 jours soki dans 2 jours bazo fongola ngo bongo direction toza ba benga ngo nini bon ezaka direction ya village ebimaka na entrée ya école wana ezala kombote ezala kombote na ba pesa kombote ba pesa kombote. OK, merci beaucoup to continuer to kita est-ce que place tozo kita wana eza nini côté zo kita côté de sara ba bilanga okititi na se ba bilanga ba nyoko eza kuna ba manyoko yango produit fufu blo mususu ba tomate ezali voilà bongo awa bozata na moi ferme te ferme ezali ferme poche ezali teno kita bono mona ti ferme poche eza pe munene ba ngulu bazali tu pe ba meme musu bazoli ya pembe na soki pe bo filmer bon ba meme bazana ba meme bazana sebwe ça va ndeko je suis tokoma place yango ba meme bazali donc voilà ce que ba meme oyo ba utela bongo kisasa ba meme oyo tosomba bango ya kosomba poto boko lango ba komande ebele awa tosomba ba village musu ba ya mike na ba meme bantaba bazawana ngani ba to boko lango ba komebele sikoyo po zamba tozomona ezaka mabulu sikoyo po ekoma planning boy bosalaka ngonde na ndenge nini to pe na bokasi nini bosalaka po ekoma plat botonga ndako bo place onde bana bokoko ezalaka nde plat biso mo to talika place en placement pour na kochaba ndako yango to kochaba ndako awa na ba place mabulu za ba place mo basalaka ba bilanga ba meme nde bango yo onde bantaba yango zo mona bazolia na bango to kanga bango bazolia po ba manyoko za pembe mo to tika bango na divagation ezate voilà bongo mama tozomona azokende kuna na cantine wana azokende esika akende na mboko eza na ngambo kuna wana mboka nini mboko babenga kimbengo OK na direction ekibima tinsanda soko bimi direction ya tinsanda tikishasa pe bimi na njela Jibraseli. OK le monde a Jibraseli oh là soko bimi bo zimutuka ti Jibraseli OK obi route encore OK ti ba sanda wana sanda mutuka longo bazwa ngona wenza 6 ko wenza 6 sanda oya wenza 6 et la raboyité bon oyo kota na partie à lui là et bimaka boye ti sanda ba musubi ba kende kinzela okata boye ti sanda bimi ti njili na makolo bozo kina makolo na makolo kaka to combien jour bon jour moka so lunga par exemple to ba 5h to ba ti ba 17h 18h ça déjà ba dingindingi ma dingindingi na jumu tuka abimi ti 6. OK, merci beaucoup à part babette tout le monde comme on a sur babette nini bon na poursuivre pe bangulu chéri voilà donc en tout cas un grand merci à Montréal et tous ceux qui t'a toujours na bokasi il y a découverte na biso na chaîne il y a biso podcast TV c'est la chaîne de référence donc voilà toujours qui t'a vraiment tout ça papa nani vétérinaire azalia représenter pas ba pour les nani bangulu toujours qui t'a boyé direction yango ti na pocherie kuna. OK, merci beaucoup toloba zamba oyo kingakati nanu vena ba veni bo pesi ba koma 20 parce que zamboka moko ya kala mais zaki zamba alors bino tongo boye bo plani yango bato bakomi kovanda et après boye ko pesa ngo sko kombo kingakati ezaka bato wa pembe pesa kingakati comme original pesa ali kintiesi o ba pesa kingakati ka bato ba mondi banda ko nde tonga mingi to kwa wa yango ba pesa kombo kingakati
Ah, donc cause appelle quoi moi place mo pour ça place mo ba tu ba moi tourisme atala parce qu'ils ala ki zamba mais lelo e komi pena na batu ba komi pe ko vanda population pe zo vanda mais tokosenga vraiment na gouvernement congolais et kota la pena likambo oyo kota pena maboko et na zamba o vraiment ko bongisa yango batu ba kota batu ba vanda pour que ezala kitoko kotonga pena ba école minene ba école ebele kotonga ba hôpital pour na santé ya bana et puis ko sala mo ba alimentation ba vivre frais ba tout bazala vraiment très calme parce que kolongwa awa tilu là eza vraiment distance pour bimaka tini et route numéro 1 ils ont vraiment distance voilà kaka ndenge ezalaka merci on se retrouve juste après. Ninga kolobe zati otemeza temoi misale monani ninga kolobe zati touti musika essentiel to komi ninga kolobe zati ya kolobe zati ninga kolobe zati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedi wa begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai voilà nde na bayi na bino depuis en tout cas mboka kinga kati oyo ex Kinshasa na kabano bengo Kinshasa donc Kinshasa en tout cas ils ont vraiment tellement vaste ils ont vraiment monene il faut batu pena baya ba tonga pena banda parce que population so pena awa ils ont pena très étendu donc kaka ndenge zalaka mbote papa mbote. Ok, merci beaucoup. Tokitisko isiko wapi beaucoup la bangulu. Awa ezali toza na kata kingankati au ferme ezali na kata ya kingankati. Donc siko activité toza nango awa toza na bangulu bama batape mususu po baza bon izo senga to améliorer to tiango na ndenge ya eloko na place nango bâtiment yango babandaki déjà kuna. Donc tikalika ba finissage ba batole po to tia mabata basoso bangulu to kota na kati to komona au jardin mais kozanga kaka ba moyen parce que financement ezalaki nde sengelaki to activer vraiment vraiment senga activation ya makasi faut ba tracteur surtout nzela ko kota boyo na biloko surtout biloko bangulu to souffrir boko somba ko na cher boziti l'huile après kota boyo lobake bozo moto transport à moto et leki ya mutuka na cher alors siko na quantité bangulu nombre toza nango bazalaki na bango kutu ebele to komona kona na kati ndenge za wana mais moyen to bombaka mingi eza te po manquement ezala côté ba kisi omona bozo kisi mais côté maonga financement vraiment ezati. OK, merci beaucoup. Mayo babenga yo et où tu es wapi? Et uti banda côté boko kuna e yeboye mais awa pe activité ndenge ezo senga il faut to sala maziba awa mai oyo nakoboma courbure oyo pokotinda ngo koto oyo ndenge nzamba kilango skoko boma oyo courbure yango oyo tala ndenge sali tokoboma ngo topesi na boye kaka niveau wana to former neti liziba awa kuna su liziba siko mabele kusho ekolongwa esali neti digue ya makasi awa niveau ekolongwa banda kuna tina ngambo ekozala na facilité ya ko traverser alors siko totie bambisi awa totie su bambisi kuna po ba source eza ya ye moko oyo mai ya ko bénéficier nango awa moni. OK, merci toko masko ba wapi pour chéri zali tout mona ba ebole na biso bangulu ndenge ezalaki no mpaya auti mboka ya Londres auti Panama ayeboye faut qu'il y a ngulu na kapela donc babiloko suko babokola yango mingi pena na ba province et puis na kini pesa na ngombe awa ndena bazamba ezalaka kitoko makasi donc azula biloko mo pena ya fresh
Et donc voilà quoi. Tout ça ce que awa. Donc tu commis ce qu'on a pour chéri. Donc awa ce qui vraiment épaulage ezali ndenge moyen financement ezali tokosala eloko bien puisque tozana étendue ya monene ezake quand même 1000 maisons ekokotongoma nango mais okotala bo na maboko tozana financement moko te tozoluka nde soki moyen ezali vraiment bato bazalaki bakoko soutenir biso mpo tomatisa eloko yango puisque kolala kolamuka quand même soki bozobongisa biloko omoni ke quand même population moyen souffrir eza te kolia biso nyonso ekozalaka bien développement ezalaka kaka ebandaka na eloko moke bozomata awa bangulu bazalaki ebele bakomaki plus de 180 mai kaka bozoteka soit bozangi kisi bozangi kamwa nini mpona koepole bao batikali yango nde tozolakisa baoyo bazali awa Baoyo baza ya mikio combien de mois? bana 2 mois tolongolaki bango na mabele kala mingi te alors sikoyo o mosusu wana nde balandi kote oyo yango nde tozokolakisa ke ezosenga neti boye etufuma eza makasi donc ezosenga nde fale nde tobakisa bachamp mosusu mais na maboko nde makoki eza te. Donc la population ya Kingakati awa pardon na village ya Kingakati awa bato vraiment na baye pena ebele te nano baye bandako eza ya kotanga vraiment il faut bato bakota baba na kovanda bato pe bakozala na posa ya koye pe soki bino bato bobandi déjà bozomona c'est déjà efficacité ya misala oyo bofongoli déjà sur terrain mpo mopaya akozala soutenir na moto abandi déjà liboso nde yango nde ezosenga mpo tozala na renfort na nini esengeli nde tozala na biloko esengeli ke tozomema mosala ekende avant bozala na facilité quand même mpo bokokozwa baninga bato bazopesa bino maboka mwa financement motivation ezali omoni ke moyen moto alema nzoto eza te nde yango ozomona ke toza na moyen te moyen eza te bato tomoni baosala misala bazalaka paye bon tozozwa na moke me nde moke na biso eza nini tozozela ye moto aza na poto kuna mpo atindela biso na moke ya salaire ne azozwa kuna mais esengeli vraiment tozala na épaulage moko ezake ndenge ezalake bozwi aide moko quelque part omoni kosoutenir bino boza na facilité ya kozwa bato basengeli ke bomonisa eloko vraiment ekoma vraiment makasi. Ok, merci beaucoup ndeko Josué tokomana tomona ndenge basalaka bilei ya bangulu nde baliaka babenga yango son de blé. Ok, son de blé. Voilà, tout le monde mélange mode papa. Oh, mode papa. Comment on a? Francis. Papa Francis, tout le monde aujourd'hui ça nini? Pour na sala mélange pour na bilei ya bangulu. Oui, ça va son de blé. Yango to sala ka mélange na ba tourteau, yango ne baliaka. Donc après combien de jours? Bon. Pour na kolia? Baliaka lelo ka na mbala moko esili. Quantité oyo ezaka prévu mpona lelo kaka babeto nyonso baza eza prévu kaka mpona lelo mpona babeto nyonso bazali awa donc baliaka une fois na journée donc toza lokola bato te bango lokola balie boye ti lobi na heure lisusu mais quantité nde sikoyo eza kosimba te mpona sorti ndenge tozolobake dépense biloko eza cher et puis na distance nzela mpe eza te mpo biloko ekota awa eza mpasi yango ndo omonike boteki après bosombi biloko mpo boya mpo eyawa dépense bozopesa makasi eleki cher nini mais quantité vraiment oyo neti balelero oyo ti lobi mais eza moke mais nde ezosengaka mwa épaulage vraiment ezala soutenement soki ezali soki na ndenge ezaki bato bazoki epole bino mosala okende liboso. Voilà, ndeko José Mbungu tozonga siko na nzela parce que apena tukiti pena na kati pena toza pena Kingakati. Toza vraiment na Kingakati donc toza pena na Kingakati donc tukiti na se donc toza pena libulu ba réseau kuna ba chocho limwe. Donc en tout cas ba internet na biso et toujours ça la carré fort pour que vous allez satisfait donc toza ba soda na bino partout pour tinda biso partout pe tokoya. Découverte il y a Kingakati awa la ville moko ya na lui là donc voilà nous besoin na montagne donc place to zonga eza sko likolo tokomata pena tokomata kuna voilà to senga pena na ba internet ba abonner na biso bo s'abonner massivement ko za pena bien ape to moni bilanga na sala ngo
tozosalaka mpo tozalaka mpe na mwa facilité ya kozwaka un plus mpona korenforcaka susu na kolia ya bangulu na kolia ya population ndenge bato tozali awa moni nde yango nde ezosenga soki tozalaki na bamoyen makoki tracteur mpe ezali nde tokosalaka meme etandi bahectare oyo ezake tozolona masango tozolona neti tozobricoleka na marke na biso na maboko me na mashine te soki ezalaki na tozala na force na ndenge nango nde tozosala etandi oyo ezake ezobimisa autant de baton ou bien basaki ebele oyo ezake kokolesa na population na biso bato na bangulu yango nde tomeki kosala déjà jardin tozotia déjà oyo bepinard bitekoteko solo poiro mpe ezali yango wana bamatembele me mpo totia babiloko mosusu ezaki lokola baseleri banini me ndenge tozoloba na kosomba bakisi eza problème. Donc voilà, et pour comprendre, tout ça il souffle parce que tout mati maintenant ngomba vraiment karanenge zalaka. Fa bongo zambo tozo mona kunezana. Bo zambo ezali eza munene eza limite kuna ekangana na mboka Franco pa atanga école primaire pa banaka guidard na ye. Oh, Franco artiste musicien ya kala. Oh ya kala artiste musicien kala Franco mboka ne yango kuna likolo kuna. Mboka nko mona ngoni. Boko. Ah OK, donc Franco personnage yaza bongo mona ya boko. Pesa za mwana boko pinza tangi awa école primaire pesa wana école bacha pe le pesa na otanga na pesa bana obeta guidard na bandaka eza pe kuna na boko donc yekola bena kitani na mboka ni bena na mboka pinza guidard ni bana na mboka awa sina bimbi Kishasa siko bo nzela ezaka po mata okende tikuna bo nzela ezali ya oya zamba za misiko foko a partir ya Nzambi nzela mutuka tina kata boko. OK, merci beaucoup Naibiki na bokasi ya Podcast TV. À la prochaine tozonga donc est-ce qu'on a beaucoup tout le monde a pu siko wapi papa na biso ya mission pe à son âme Franco place atanga siko pa yekola pena guitare na ya no beta mingi lindanda c'est pièce bazairo donc puis monde entier et karanenza toko ya toko kende kuna na kasika ya découverte. Merci beaucoup. Merci koyo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini teto moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko elekela kangai give the season what belong. Donc voilà, toujours dans le cadre de découverte, mais tu sais comment on a comme ya munene na ville où il y a Kingakati, na village ya Kingakati et en tout cas banda ko beto moneza ba banzete. Ya à part na école ba to ngana to mosu ndako ya munene kuna papa wana eza école pour to mona classe bazawana. Te zali ndako olala école ndeza likolo. Aba yeka poto pesa ngo bakaina bongo izali awa mena ba uniforme. Oda muto ba ka tonga école ya ofela za. Nazali awa. OK, merci beaucoup to koma wana na cadre ya découverte donc to so la pena na imoko ceux qui passent à mobile ceux qui passent à moi c'est to so la na ye kozala vraiment bien makasi kaka ndenge zalaka donc en tout cas très cher honnête ya chaîne YouTube Yabiso Podcast TV. En tout cas, un grand merci à vous. Et ça dépend bien makasi kaka ndenge ezalaka. Et ba découverte pas documentaire à boye. Bon, on kaka na chaîne YouTube Yabiso Podcast TV parce que biso to kinara partout. Et ndabo to tiki route numéro 1 musika. Donc to tiki vraiment musika. To sur la kaka na bandeko ndenge ezalaka et sur l'après et juste après. Merci. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zati otemeza temwe misale monani linga kolobe zati touti musika essentiel tokomi linga kolobe zati ya kolobe zati linga kolobe zati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini teto moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te outi mosika esansal tokomi minga miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te outi mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te outi mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te outi mosika esansal tokomi eza temo emisala emonani minga kolobeza te outi mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te outi mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te outi mosika esansal tokomi minga kolobeza te
ya kolobeza te mingi ya kolobeza te matoyi eyoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temoi misala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya kolobeza te ya kolobeza te mingi ya kolobeza te ya biso yango oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondima ekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoyi eyoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temoi misala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya kolobeza te ya kolobeza te mingi ya kolobeza te matoyi eyoki miso emoni mingi ya kolobeza te biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondima ekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoyi eyoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temoi misala emonani. Donc voilà, très chouette honnête, il y a chaîne YouTube, il y a Bisso Podcast TV en tout cas. Un grand merci à vous. Bah, Internet Nabisso, en tout cas, vous s'abonnez massivement, vous likez, et bah, commentaire, j'aime. En tout cas, ça bien ma casque, au Bana Basoda Nabino, quand il y a tout ça, toujours dans le village, il y a King Akati. Donc voilà, quand il y a découverte, il y a toujours Tambola, de l'Axibino Banzela, mais tu comprends, tout le monde il y a mon awa. Parmi les ndako eza koto na village oyo ya Kingakati ndako to ebité basala ngona bokasi nini to mona ndako monene boye en plus susu Montréal ingénieur do donc azul ex ba image ne bozomo na bongo to moni mama zokabola ba uniforme ba cahier ba sac ba jouer donc to ebité to sula na kaka nengezala. Bonjour maman. Bonjour. Comment on a maman? Blandine, madame Mateta. Maman Nabisso Blandine, maman Mateta. Ah, dans le village qui a quatre Romeli déjà. Ezali mboka ya ba maman na ngai. Donc ezali quoi héritage yo ba tiki libiso. Mais nga avant na France. Avant na France. Donc ne ka esengeli keto kisasa Congo ezamboka na biso. Donc esengeli na kita awa na tala suki nini tokoki kosala. Donc tout le maman na biso auti na mboka papaya na mboka ya France. Au sauté Kinshasa oyemba la moko awa na village ya Kingakati. Ouais. Donc na ko mona ke France tangisinga ke biso ba congolais toza na richesse moko énorme. Donc ti tokendaka ba poto wana maela mundele tangisinga ke siko zonga bino pour vous a plus que bango. Donc biso ba congolais
soki tozotala kaka ke mboka ezali mboka donc yango tozozonga nsima yango le ngai nazongaki awa natali ke lelo soki toexploite bamboka na biso tokozala na mboka bapaya te biso tokoma kolesa mboka bapaya donc nyonso wana natalaki yango ngai na baleki na ngai tondimaki sikoyo ke tozonga na mboka oyo ya babota bamama na biso toya kosala bamisala. Okay. Merci beaucoup maman ndako ya munene tozomona awo ndeko je sois la biso yango eza flat hotel toza ndako ya bino nombo motonga ndako ya biso mototonga parce que tozo raisonner que tozonga na biso totika bapoto tozonga parce que je trouve que eza paradis ozomona nyonso wana ozomona vie ya biloko nyonso ozomona eza vraiment que na poto komona ngote il faut futa mbongo ebena ba vacances pour trouver biloko boy donc toye kotonga ndako na biso tobi ke tovai na poto mingi mais tozwi o ezali awa te yango moi totongi ndako na biso monene familiale maison familiale pour toyebi ke un jour tokozonga na babana na biso pour toya koexplorer zamba na biso. Okay. Merci beaucoup maman. Ma deuxième question est que non, tout le monde ozokabola ba uniforme, tout le monde ozokabola ba cahier, tout le monde ozokabola ba jouer. Et ça pour nani? Donc là nazonga ka awa, là nazongi na zamba na ki na mboka na ngai awa. Vraiment bazaba na moko délaissé. Au l'état yebité, mais bazo faire partenir na Congo ya biso. Neko découvrir bana batanga kate pour école la malonga ezati. Donc là na ko sala ndenge wana na sala pe babilanga bana bakoma kikoya na sala bilanga. Donc en fait tolo ba na kingakati école etikala kozala te. Non, école ezati. Na kinzambi kuna musika na ete so monaki école monga ezakuna. Vraiment ba ko sala école batchaka kaka banzete batu mususu na mboka mususu batchaka banzete batie batantu abiki basala école. Mais école wana simekoyaka koyaka bana bazaki vraiment l'école te au moins ndako moko 3 personnes batanga na bango te parce que R1 zaki ke faut afuta pe ba minerval ou soit afuti minerval te faut basomba bakaye na ko kuta na mama moko boye azoki kaye moko akaboli ande apesi mwana ni moko apesi mwana mususu bon là na sesa pe ba misala na ngai mwana moko yabi tata soki moyen ezali na salo babilanga na kato ba matiti o mema so bakaye na ko ki mawana lelek ngabi me oza mwana moke pourquoi osala mosalabi sinon tu na otanga te na zana besoin na tanga pe kaka ndinge to sambelaka na bino et toucher nga makasi na lelek ngabi me bana biso na poto vie bazo vivre na France to ebiango bana bafuta la classe T la première donc nyonso l'état et daka muntu nyonso apesi yo mbongo pe na mso zongi bana na classe ngabi pourquoi pas nga pe na kosala na bandeko na ngai ndezaki ke na tonga école au moins na yetu so visiter école ezana vraiment na nyonso mais ezanga kaka ke na esilité na baki ke na kozala esilate bana babanda nde yango moniki bato banda to bandaki année passée na fondaki première pour bambong ezate na sala na moyen na nga moko kaka. Donc maman toloba ovandi na mboka papaya na France ozuli kanisi ya koya na Congo en plus na capitale te oyebongo na village ya Kingakati pour na kotonga école na propre fort na yomoko ni demander ko kota ba ni na l'état mais yomoko otongi école ozopesa bakaye ozopesa pe na ba uniforme siko école wana eza gratuité to eza paye eza gratuité 100%. donc ofele nyonso eza vraiment nyonso ofele na futaka ba professeur nga moko na ba nyonso ndongo moni watu to sala wana banda e bande catch ti nyonso donc 100%. Donc na village ya Kingakati awa mwana yo lamuka no kaka uniforme eza déjà wana sukola yaka no kaka kotanga. Voilà, yaka kotanga. Pour te permettre que Congo est développé. Voilà. Tozo sala musala au chef de l'état lingi mais tozo na biso chef de l'état ayebi biso te. Tozo ka ba fantôme. Tozo na biso ko négliger. Tozo comprendre mais na bolingo nzambe tozo bunda pe na ndenge na biso. Na kati bana bazebele au moins nombre bana.
bana nyonso batanga te bakoma un jour nani bakuluna ti bakoma ndenge nini bakobotabota bana basi baza ebele bakoyeba badroit na bango te na age ya moke nditi parce que mwana ya 15 ans akobala na ye moto akosala eloko te mwana 13 ans bakoviole na ye moto akosala eloko te mwana 13 ans aza na ndako ya libala ozomona mais bana le bazotanga bazoyeba badroit na bango bazokoma baautonome bazoyeba soki bakolukani tala bana ebele wana nyonso mike parfois so naso nalelaka soki nazosala na epuis naza mobali moko aza malamu asungaka nga nakosala nabi ifuna longola mpo na bana omoni naye kopesa ngo na octobre mais kasi esi ezongaki nasali tout na ye na octobre mpo napesa bango bafourniture scolaire mpo esengeli nyonso mpo na bana ye moko omoni donc elelisaka. Ok, merci beaucoup. En tout cas, nakobeta pena c'était mingi na ba autorité ya mboka topé batu oyo bazana ba monso na bango vraiment tala likansi mama na biso auti kozwa donc auti mosika Congo France ça 8 heures de temps. Donc 8 heures de temps du Congo ti France a risqué aye a kiti na moka oya botama atali bana o bazobotama na sima bakoko na ye bakokololo na ye vi bazokolela o bazomene yango te mboka ya bamama voilà donc aboyi lobi bana bakoma bakola sanki batanga bakoma bo tokoma benga lelo ba civique bakuluna atongi ekole na ye mama likanisi wana ezwaka ndenge nini likanisi ekole nini nayebisi ok là na ye na sa porcherie j'espère que omoni yango na ma difficulté nango kaka donc na ye ko na bi bon porcherie na sali yango avant na saki yango bon po na ba nazwa mbongo quoi mais na otanga bi mais ni na biso ke bana wana na ko mona bana bazoko telengana ni biso ke baza donc à partir wana na talipe faveur o nzamba salanga na poto lelo ke bana na ngai bazali bien bazozanga eloko te natala ke bana mosusu même ji ya pamba bano ozomona bakosata ba 3 ans bayebi te même donc bayi bata ndenge bataka ata keti ya sika te ata saki ya sika te bayebi biloko wana te natala ke on epesa nga pasi toza ba chrétien tosambelaka donc on ba ke nzambe mamuna se focaliser sur bana oyo donc to bakaki ki euti pa nzambe moko. OK, merci beaucoup maman lelo tozomona bon école za gratuité za pe na kombo déjà zali Fondation Gloria et donc eza ebandi ebandeli po naza na posa na komisango susu na continue sur ba bâtiment na mega pour ça atelier pour na kolinga kolakisa ndenge balonaka babiloko pa babandi ba champignon nde balonaka yango to akisa ba mama oyo bazobotaka kaka pamba baza na mosala kosala te au moins biso toza na tracteur te basaka mosala na bakongo donc agriculture eza vraiment développé te ozomona yango wana tozosenga vraiment ke soki vraiment toza développé ata bamama basoda mibali bakufa toza na terrain monene tosali atelier to esa onde bateka basala bamayebo mpona moki wana mpe na Cameroun mpona lingaka agriculture mingi ndenge basala bamayebo ndenge balonaka bamayebo donc bango mpe so bayebi kosala yango bakoteka biloko na bango bakozala autonome ata mobali akufa ata aza na mobali te me akoyeba nde akosala mpe nangaki susu kosala laboratoire moko boye mpo basala basavon mpo batekaka omona so bayebi biloko wana nyonso bamama mpe baza na pasi te ozomona mboka ezaka te chef de l'état bongisa yango biso mpe totia maboko mais tozoluka aide ke bapesi mpe motu boye bon sala mpe oyo sala boye surtout biso toza na fin fond du village ozomona. OK, merci beaucoup maman siko komena koto kosala bilanga ba difficulté nini oyo bandeko bazalaka nango ba tracteur neti biso mabele oyo toza nango eza ebele eza pe ya monene mais toza ba tracteur te faut futa bato bakokata na maboko donc toza babilanga mike yango nde motu ezesala pasi mingi bilanga eza ya mike. OK, merci beaucoup maman lelo soki l'état siko aye pour attirer maboka avec l'école bandi non déjà na gratuité mais améliorer pe chose là d'accord. Ouais, naza vraiment na besoin nango misungi mutabo yango azate hein donc naza na besoin nango au moins nanga mwana kuna eza bazosala atelier ya couture eza pe na ndenge ya gratuité
mais toza na difficulté mingi mpona funga atelier wana po wasi bayokola pe mosala maboko moni mpasi mwa mobali azokata kuna moni bandako ya basali esili kutu te donc machine eza déjà na ndako po tosala couture bana mpe bayekola basi bayekola couture mais basi bayekola couture mais nyonso kaka esenga bamoyen. Merci beaucoup. Donc, maman, vous avez besoin d'un partenaire Baya. Oui, nous avons vraiment besoin d'un partenaire. Okay. Merci beaucoup. Ce que vous avez pour un partenaire Baya, parce que il y a sur Podcast TV, une chaîne très suivie en monde entier. Et bakoki ko zo ndengeni pour que bato ape maboko. Napisa numéro? Oui, so atela nzela singa ekoza malamu mingi. Kasi bakuta nayo pour le moment na bonisa numéro te, hein, bakoleka okuta nayo, okotia soka na contact. OK. Merci beaucoup en tout cas et donc au moment où auti ko sala, ils a vraiment bien makasi, moni ba pareil belé na lelo pena boye et po bazo mo en charge. Yo la musano ka mo na sokola la uniforme aya ko tanga. C'est gratuité. Alors, tu as c'était le gouvernement congolais, côté ministre de l'Agriculture, ko zonga pena na village ya Kingakati tala bazamba pena ni moko ya munene. Et tandi pena ya munene, tandi ya munene ba tracteur aide. Tu as besoin d'aide. Donc côté école, nous avons besoin d'aide. Côté agriculture, nous avons besoin de tracteur. Na keneng na ministère pardon, il y a agriculture. Na komi kuna ba taxi nga babi bambongo il faut boyer il faut bonga bime donc si na bande pas na bidu nga otonga école te nazo comprendre te bozali sans ça aider nga bi oh non yo pour bénéficier après oh de toute façon ça ngo pose la nani un jour nga bi naza ko na idée te naza suki nani un jour naza besoin bisika bino bosuki bozo mona te biso to moni na pas oh de toute façon ba contacter ba pesa ngo na batutu bazanga bilanga te ba mikonzi bakabana ba ndeko na bango bateki ba tracteur wana donc biso toza ba oublier ba délaisser ce qui kokoma tie pas chef de l'état et kozala bien que to koko pousse un pembe nete ba fina kabiso vraiment ezali toza na besoin de développement na ba mboka na biso na kati ngana uti musika mais na ye na kati ce qui président ko sunga biso que to continuer ba école oyo so ko sunga biso toza na mutema ko sana sina banda nginga moko nazo banda jamais mutu mo tapesa 1K même pas 1 euro na bandi ngai moko donc na lo koso te pena ke wela kuna na kuma mutu quelque part naza na besoin na ngote naza na besoin ke biso toza na poto to zonga to bongisa mboka na biso chef de l'état na besoin na biso ozomona na bandanga moko ti ne na nazo kenenga moko lisungi muke ya famille nanga baliki nanga nde yangwana omoni pe totongi ndako opoto bisake ba foku putu o balingi babike to vanda to zonga te pomboka mseza mabe mboka tozana mboka moko Congo munde aza fier na mboka na le yo za mutu mwindu la ozana peau noire azomono kaka ozano eloko te na yango bo bino toza ba mboka na bino boluka bozonga ba mboka na bino botonga boza ba foku bazomona bino biloko te to vanda na poto to yebi nga na sali ba 20 ans na ba poto ba 22 ans na ba poto donc ba mona kapso eloko to yebi toko sala ba misala o ya pasi après tozala ka kuna non tozonga mboka na biso o tozo gagner mukena to ba ko investir na mboka na biso tozonga na mboka na biso mboka ezali bien obenganga o mususa tunanga est-ce que obotama na mboka nga na botama na Kinshasa na botama na Kinshasa mais soki na nini mboka mama nanga pona moni ke potentiel ezali tozonga na mboka na biso bisika o chef d'état zo mona te biso to mona nde to senga lisungi ke le biso to moni chef d'état patala biso asunga biso bana baza presque 60 wana on a en charge ba ko tima 60 so ba ko miyibi parce que bakisa mi sous 60 so ba boti ba kuluna bango ba ko milesa te mais ba boti sous bakoma bakuluna bakomoni parce Congo ebonga te Congo ezaka po chef d'état bongisa te biso pe to ko changer ta ba président 60 ce qui mentalité ya congolais ebongi te changer te to ko zaka na passe alors que toza na mboka moko ezali na richesse moko énorme ozomona nde yango na va tobete la cité. OK. Merci beaucoup ndenge mama pesi bimwa ndingisa ya muke en tout cas ba o bazalaka kuna ba rumeli osala eloko te na mboka na biso en tout cas il faut kozonga vraiment kotonga mboka na yo moko na capitale aussi c'est bien bon mais ko ya susu na village donc na source
ta ndenge maman na biso auti ko pesa ndenge ça vraiment en tout cas et ça pena bien makasi ceux qui te landi le colo ils ont faire partir pe na vision ya chef de l'état en tout cas maman félicitations et nzambe apambola yo et na yebiki toujours ki nesko na école maleme tout mo école maman na biso atongi ça pena kitoko makasi et ndenge maman Louis pour nous soutenir ba partenaire ceux qui boye numéro ezawana ya boss Roni Malundama bengi ekozala pena bien makasi kaka ndenge ezalaka oui pour problème te koper sa numéro et donc en tout cas ba biloko boye il faut ko tara pena loboko faut ko tara pena loboko ekozala pena bien makasi tala mama uti moka musika moka ba pa ya la France aye akiti siko na source mboka ya ba mama na ye atali eta ezalelaki eza bongo te tala palais familial tala ndako monene batongi nani kuta esili te mais soki esili ekozala bijou donc en tout cas un grand merci tokoma na école tolakisa bino école kaka ndenge ezalaka merci beaucoup on se retrouve juste après merci. Et voilà, YouTube bongo bongo na otobenga bo promotrice ya Kolwana et Boromona en tout cas eza pasi eza pena pasi ceux qui bozo tika babilo kaboye mutauti musika aye vraiment na mabele o ya ba koko na ye alobite fona tonga école en plus école on peut nyonso ofele. Voilà, et je suis passé ici avec le directeur de cette école. Lui s'appelle M. Tony, donc directeur de l'école. Voilà. M. Tony, boni. Bien, madame, na CP ne comédie biso na mboka, boyo ko mona. Mais ça oyo mama Blandine azali ko sala na kati ya mboka oyo. Oyo senke gouvernement congolais ba ONG ba organisation internationale ba pesa suma boko vraiment. Na misala oyo nyonso azali ko mema na kati ya mboka oyo neto lobaka na kati na misala oyo azali ko sala azali ko mema na biloko misato ya liboso azali ko longola pauvreté ya mibale azali ko mema développement pe ya misato azali ko mema ko komisa ba jeune ko rendre donc ko soutenir chef de l'état na programme oyo ezali ya gratuité ya enseignement pour na éducation ya population. Tatu zali na ba mboka ba parents mingi bazana ba mbongo te bazana ba moyen te mais maman Blani na ye lelo a sali école oyo ezali gratuité à 100%. Tout le gratuité à 100%, c'est-à-dire quoi? Bana bazo futa minerval te ba fourniture scolaire ezali vraiment gratuit. Né au moins balati boye uniforme sac cahier ofele. Pe azali ko sala ngona ba propre moyen na yemo de borne o ezali ko sala biso moi pasi to ezali ko zanga ba soutien surtout na vision oyo ya mokonzi ya mboka nya kotangisa bana ofele ye aleki même vision ya mokonzi ya mboka na kotangisa bana ofele akei tina ba uniforme ofele ba saki ba biloko nyonso ofele tozali na ba enseignant oyo tozali ko futa esengi ke l'état ameka kozuya biso ba enseignant wana en charge batu ya ba bonne volonté ba meka ko ya en aide pona kosunga eloko oyo parce que bana ozo mona ezali école en caractère agronomie au moni terrain ba terrain nyonso na mboka awa ezali non exploité parce que ba peuple villageois ba yebi kolona te nde to yoko cha école agronomie école oyo ezali na caractère agricole pona kosunga bana kokotsa bango déjà na connaissance wana ya boyebi kolona nde bakoyeba kosala ba exploitation ya mabele oyo nyonso ezali kotoyo nde ba banya degré élémentaire bakozwa programme normalement ta bakomata nde bakokota sikoyo na programme agricole donc yango na lobaki ke il faut l'état congolais ameka ko soutenir biso même ba organisation internationale ba meka ko pesa biso maboko même ba bonne volonté pona kolongola ba charge mususu nete ezali ba paiement ba enseignant et toza na ba paiement ba enseignant et ba personnel ko bongisa ba nzela pona bana ko rendre bana quand même malamu bokoleka bokomona bâtiment oyo ye moko na motema malamu na ye oyo atongi yango to sengi vraiment na bato nyonso ya bonne volonté surtout na gouvernement congolais batala likambo oyo parce que loko oyo ezali kotombola toujours bendele ya mboka pe ezali ko renforcer idée ya chef de l'état na gratuité ya enseignement surtout na niveau intérieur toyoki ke mokonza mboka azotonga ba école à niveau intérieur mais biso totongi école oyo même ba konza mboka soki ba moni yango ba ko sepela makasi mais ba pesa suma boko
pour atokende liboso elongo na bana na kati ya fondation oyo Gloria. Fondation tozali vraiment na posa ya soutien. Ozomona tozobunda na biso na ba moyens de borne oyo tozali nango mais l'état pia biso sous maboko bato ya bonne volonté ba pia biso sous maboko ekozala malamu. OK. Merci beaucoup directeur tout sur na yo bongo batangisaka bana ngo bazate. Bayo batangisaka bana tozali na madame Ornella azali wana pour la première année. Tozali na professeur Ntokala monsieur Ntokala oyo azali na toko solana nani professeur to madame beaucoup solana monsieur Ntokala yaka. OK. Ya tangisa na classe ni. Ye da début à fondation abana ko tangisa na première année bana baké deuxième yango tozui madame pe moko oyo akobana ko continuer éducation ya bana ya komi siko na deuxième année. OK. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonne santé. Santé n'a bien. OK, merci beaucoup. Tant que ça la fondation. Na tant que ça na fondation Gloria. Année passée na première. Siko to comme na deux classes na leki na deuxième siko ngai maîtresse aye na classe ya première. OK. Merci beaucoup kozwa bana mikebo ina batanga ba maternelle ezalati ngakati maternelle ezalati. Bana bayemba na première misupe deuxième. Ba difficulté ni okutana nango tango tangisaka bango. Bon, ba difficulté ebele mwana mususu era 8 na ndako na bango aza na notion te aye kaka ndenge wana ayebi nde bakoma 1 te ayebi nde bakoma A te. Alors o nga naza nango na mutu yango tozo meka kopesa malembe pa bana lelo lobi wana nde bozomona boye bana pe bakomi un peu accéléré. Donc malembe ka toza na ba difficulté ebele. Manque de matériel pesali ndire ba livre fallait tous en envoyer belé mais au moins besoin de 2 livres or fallait moi na nyonso za na livre na ye moko erzo tang c'est loko boye yé pas au monde on a kati livre mais tous en envoyer ya wana ndi ba difficulté vraiment tous en envoyer belé. Merci beaucoup ozapena mona kinga kacha nga vraiment na mwana ya kingakati pona tangisa ana kingakati botami pa na botami pe awa en plus o batinga na musalo baza ba ser na nga moko vuma donc mwana ya mabele babil bon lokola oza mayele yaka po cadre pe ba petit na yo siko na butu awa lumière ezaka ndeni donc batiki ba panneau boete bon ba panneau ezalaki te vraiment ezalaki très sombre mulile ezalaki makasi po tela kaka toza na mboka toza sous développé mais qui sert à penser à ça la paix moi éclairage et kota qui a andé aux hommes que mboke komi bo évoluer quand même. OK. Koto mai la mai ni. Bon ba mai to melaka ba source vraiment bien té. Ba source ndire na seboye ba melaka mai na seza en plein air ba tia moi chomoko boye eza ya kotonga te. Ba mai to melaka nde yangwana. Merci beaucoup aux abonnés messieurs. Il y a tant que ça rabana deuxième. En tout cas, ça la première année passée, année oyo. Le quoi bazu madame. Aki na première, il y a tika, il y a ce qui na deuxième. En tout cas, il s'est le bien ma casque kaka n'engezalaka. Voilà. La vie qui te commence qu'on école pour que tout l'accès au bâtiment n'engezalaka. Merci. On se trouve juste après. Merci. OK. Donc voilà, voilà tout sur la bonne on a mais c'est tant que ça bon on a deuxième primaire est-ce qu'on a zappé na madame on tant que ça bon na première kaka ndenge za toujours la fondation Gloria. Mbote maman. Oui, mbote papa. Comment on a? Oui, comment on a Ornella Poutou. Maman Ornella Poutou na fondation Gloria madame on tant que ça kuna. Oui, c'est la première année na tant que ça na fondation Gloria na première année primaire. Oui. OK, maman Abiso Gloria, maman Abiso ozape mona ya kingakati. Non, na uti na kini nde na ye na kingakati. Donc oui vraiment ko va no peno tiki no kini pena ko va na kingakati parce que zape na kingakati pour ko faire développer bana oyo baso bota malilo. Oui. Objectif na ye na encore uniquement pour na développement bana, éducation à bas déjà un peu trop bas pour tout remonter un peu. OK. Merci beaucoup. Donc voilà, sikoyo ba mama o ba vani sibana na ndako pour le tomoni ko les ana gratuité et bazo futamina valte même ba fourniture ba au fele siko ba mama o ba vani sibana na ndako ba tina bana ba ki no sala bilanga conseil au pesa bango. Non, de ma part na ko pesa ba parents na conseil que non demain c'est donc lobby vieza. Le temps que yo zuma no kene bilanga futur à moi nana donc moni que za bâclé
Donc avenir za classe. Mes parents batinda bana na classe pour na développement ya mwana. OK. Oui. Merci beaucoup maîtresse, en tout cas un grand merci nabi ke nongo awa bonne chance nabi ke bana bana ba ko kende liboso kaka ndenge zala kolo toujours abatela siko message nino kopesa epa ya mama azuli kanisa uti musika ayi kotonga bongo école en plus ofele. Oui, na remercier non nzambe parce que eza facilité aux charge ya mutu a uti un peu musika a dépenser ba mbongo ne ba moyen na ye uniquement pour la bano pe bazana ba parents na bon mais le temps que amoni que non développement ya bana ezo simba tenda zu charge ya bana wana. Donc ba to permettre ya malamu so baza ba soutenir pe muninga to kende pe en avant. OK. Merci beaucoup pour soutenir muninga to kende pe en avant car ndenge zala mama uti ko en tout cas to comme ce qu'on école to l'accès bino bâtiment oyo mama na biso auti ko tonga. Merci beaucoup. On se retrouve juste après. Merci. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te. Donc voilà, très cher internet, Yabiso Podcast TV, en tout cas, un grand merci à vous. Donc voilà, tout si les bongo découverte Nabiso dans le village il y a Kingakati. Donc Kingakati est toujours na kati lui là, mais il y a un pena nebozo mona awa donc toza pena na sema kasi ba réseau kutu ya kokima osakanate donc toza likolo ya pont donc pont oyo babenga ngo luzumu donc mai oyo yango akenda ti luzumu tobi kasho ya sama bele quoi donc mai oyo nde aleka kuna voilà et donc na sima nanga et siko wapi donc siko touti Kingakati. Alors to bimis ko to kende vers route numéro 1 et siko wapi na wenze ya lui là donc to beta sous découverte moi kuna toujours na bokasi ya chaîne na biso YouTube ya biso podcast TV. En tout cas un grand merci vous continuez toujours ko s'abonner ba remarque na bino ba j'aime ba commentaire en tout cas et ça la peine kitoko makaska ndenge avec votre humble serviteur Watakine 24 lion de la presse congolaise kaka ndenge la. Je remercie aussi mon équipe technique dans la sima caméra nazaki bongo na ndeko je suis mou donc Elison Nzambe j'aime aussi ma concert donc Shada donc moi si Nzambe car ndenge zalaka toujours mosala awa na Congo central et donc j'allais vite à saluer donc les trios hein, donc les trios d'affaires Roni Malunama Yannick Malunama ainsi que Dieu King pourquoi pas saluer maman Nzambe donc maman ya bana maman Laura Chou et Moutalala la dollar livre sterling na poche à 18h les cas quand on a bien balar ka ndenge zalaka en tout cas internet na biso ba abonner na biso bo continuer toujours ko s'abonner to sala mino ka musala kitoko to za ba soda na bino car ndenge zalaka mon vieux Ben Mal le Gaulois 001 depuis États-Unis d'Amérique pourquoi pas ça saluer papa Simon Foka ya maman Leti donc ya maman Cécile maman Leti Sakanolo ya trésor l'outonne de l'homme 500 000 valises à Bilama en France en tout cas quand à mon ensuite on a bino serviteur na bino Watakine 24 les lions de la presse congolaise car ndenge zalaka toujours contrôler toujours terrain ndenge zalaka. Merci, on se retrouve à la prochaine. Bye. Malikolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie.
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esansal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esansal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te